papi ninda shaiwa Kaitana kuningune papi ninda baiwa Namo Utengeta namo Ekove namo Kurera namo Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku, et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Bonjour, mbote, mingi na bino situ ba ebonga Maman Eliane Nitou. Pesi bino ba mbote. Ba ebwe, ma vimpi, abarizelu bandeko na ngai, boni bandeko. Boni santé bola muki bien. C'est votre deuxième Maman Eliane Nitou. Ndena ba toujours ke kola kola mukeza habitude de te kola les volonté me kola mukeza naka grâce à Nzambe. So kola mukina tongo kuti pe mabomo ekati na opesika Nzambe. Merci. Merci mingi na biso tu obolinga Maman Eliane Nitou, bosipa Maman Eliane Nitou, obotaka Maman Eliane Nitou, oyo na pesi bino merci. Merci beaucoup pour la vie qui ba balinga ngai. Baza mingi baboya nga baza mwa muke. Mais lelo na ba balinga ngai te. Na ba bana motema likundo. Na ba motema okauka. Na ba bazana, na ba fanatique révolté. Na pesi bino bote. Na ba motema bolo. Na ba motema likundo. Na ba motema likunya. Na ba motema keto. Na ba motema okauka. Na ba fanatique révolté.
ya bino yango wana bozo ya lokalo ya bino yango wana na pesi bino mbote. Merci na ba oh juste bolinga mama Eliane to bosse mama Eliane tout. Merci na ba oh benga kangai. Oh bosse pelaka na makambo yo nga na salaka. Na pesi bino merci bande ko na ngai. Merci na ba oh bolinga nga botala penza makambo na nga à la lettre. Na pesi bino vraiment merci. Na seke émission moko oh na lobaki na bino ete ndeko moko ya mwasi aza kolobaki ya botana ndeko na biso ya mobali na kombo ya Fally Ipupa ki abota na eba na ba jumeaux pare bazara ba triplé batikala ba jumeaux aza na posa Fally a reconnaître bana wana kasi lelo to sola makambo ngo metozana na kati ya cuisine na ba ki mwasi nzungu ata to komi ko kena na banalise na eko rassurer bandeko bolinga maman Eliane tout. Oui, ngapi la komi ko sala banalise, c'est normal parce que bino ba oyo concept na biso eza aya propre pour le mariage. Kotalisa Moussa maman Eliane tout eza musala ya mateya naza koteya ba conseil on donne ce qu'on a oyo ngana za ngwa mukenza mapesanga yonga pe na pesanga bino makambo ya kolamba ya mto sala Eliane tout TV. Mais mingi omona bino bozo zape bozo linga mingi makambo ya ba futilité bolinga ba analyse yonga ipe na habite na fungoli chana ngeko komi munene ermo tokena oya kolamba ermo pe tokena oya banalise ndio mwa psinga mama Eliane ngali ngakona makambo yo zo défendre Fally Ipupa wana za mission mondain avant za mission mondain azali ekela mo ya nzambe ndenge biso tozana mai na makina na nzoto ndenge yepe azana ngo futu ba peke nzambe aboya ka mutu mokote ezala mama mo aza ko déclarer boye na boye yeto ko ele émission à part mais to so na makambo mosusu c'est important nyongo alibumu eleki nyongo ya kolata boyebi ke tokuta na kanabino na wenza Noisiel kuna epai wapi ndeko na ngai ya mwasi mama Odile ana stand so ke na wenza Noisiel stand ya muto azali africaine ezaka ka moko chez mama Odile so koza na posa ya kolia malamu bandeko ya solo ya musuto leka ba bloko oyo eza ba surgelé o nini dongo basi ba surgelé ki yango déjà ba congelé ki yango o bite kuteko de temps en temps ça arrive, il n'y a pas de problème. Mais là maintenant, ce qu'on dit qu'on y habite pour y frais. Nenge bo moni bite kute kuboye bandeko o ezabite kute kubotala ya bana mboka biso ba congolais to mesana kolia ba bio to mesana kolia malamu bandunda oyo mutekolisa biso babite kute oyo kolisa biso ba pondo ekolisa biso ba matembele kolisa biso bangai ngai ekolisa biso mama ozotala ngai yebaka pe na kozwa soin ya ndaku kolesa ndaku malamu ba mama ya solo kovanda tina 2h du matin ozaka na ba live kostitu koto zaka bazo finga wana nde kote ba mama ba osepela non na le poto balobi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Maman soka za éducation malamu okumona ndaku pezo kende malamu mais lelo ko yoka na ba live modèle ba mama ba ko finga baninga na bango oka mwasi akofinga ndeko mwasi olobi oyo penza za mwasi ndako sasa moninga na eboye ba mama bo moto na biso toche yango wapi tango na koloba boye bolingi boye te so boka kote mafinga mbangu siko tango moto vandaka ofingi mutu na live ofingi avant olala ozupe osambeli nzambe osali masumu na conscience na yo avant kolala osambeli po lali yango bible bina biso ke nzambe ayoka ka losambo ya bato masumu te po eloko oza kosala na ame conscience na yo oyebi ke eloko na osala mabe ofingi mama moninga ofingi mama bato ofingi ozwi papa moko tie na ofingi apo osambeli makelele na matoi ya nzambe ya lokola mbongo ya bibende makelele bele kasi valeur mokie wana na kotalisa bino so nko lia bitekutuke bwa kitoko kende na wenza Noisiel pa mama Odile tozala bongo mercredi vendredi dimanche mercredi wenza bandaka de 13h à 19h vendredi pe pareil
dimanche ebandaka de 7h à 13h kende kosomba biloko ya bio olambela bana na ndako olambela papa na ndako oyo eza bongo bitekuteku oyo eza bongo bilolo oyo eza bongo bilolo nde bomoni boye oyo eza bongo oignon blanc matungulu ekangama na ndembi na biso boye ntongo etani nzambe alamusi biso na makasi avant atia likolo libanda na bima na sa boye nakosala na devoir na ngai ya bomama devoir ya bomwasi elakisi ete nakolamba nanu mpo na kobima ndenge naza tout à l'heure mais nakolamba nanu avant nabima nalambi na servir oyo yanga molongani apoza bakoservir ye nde nakokosala nini nakoki kobima avant nalala na saisonnaki déjà oyo ezali bongo bomoni mbisi poisson eza déjà très bien assaisonné mwasi alalaka na programme na mutu soki nzambe alamusi na makasi osali makambo ndenge olingelaki oyo eza déjà mbisi très bien assaisonné mbisi na ngai yango oyo na assaisonné yango déjà na assaisonné mbisi oyo pe soki olingi osomba yango kaka wana na wenza noisiette okuta mbisi ya frais eza kaka wana na nsima mama odine nde epai mbisi oyo ezali apart mbisi naza bongo na oyo tobengi poulet fumé na ngai yango oyo ngai nalambaka eloko moko te parce que oyebi te soki ozoservir kaka mosusu papa asepeli na oyo to asepeli na oyo te au moins azwa eloko ya kolia wana bongo naza na poisson awa naza na poulet fumé naza mpe na bitekuteku ntango na kosala poisson nasali poulet fumé nazwi biloko nyonso oyo natie na mesa nde na servir mokanda mama bolandaka mateya ya malamu bokota mpenza na bafutilité te lokola bajeune fille bamama okomona mama mokolo ovandi oza kofinga moningo ofingi ozwi mpe motu otia na mbeto olali oyo oke mpe komitala na miroir yo moko na comportement osali ya likambo babengi nanu mafinga okamati mpe osambeli nzambe mpe ayoki losambo na yo soki biso bamama mibimba toza na comportement ya kofinga ebongo bana oyo toboti soki bafingi tokoloba nini ndenge nalekisika ebitekuteko oyo ya biloko buti na eza koteka makumbolo mpo mama odile na bana nanu makambo ya kolamba nsima nango ntango bozotala awa bozomona ndenge nini akendaki wenze koteka mpe kosala nini koya na bitekuteku koya na mbisi koya na biloko nyonso tu bomoni ntango natie boye mbisi na moto tokemba na moko tosala nini tokoti na wenza noisière tokoya kovanda eza ndeko yebisanga mama eliane émission nosala yango na français mpo na bango batogole so babenina bayoka sala yango na lingala ndenge mobifo ekopimante tiango sauce otiango ai otiango matungulu otiango na poivron tokenda yango na lingala nde tokendaka nango okenda yango na français wana basi bayoki siko tokenda yango na ndenge nini na lingala mpo tomanyola yango mpenza yango wana so bosisi kotala oyo ntango bomona nga na ye na nsima elakisi ete tozwa nano kosona likambo wana oyo balobi ete mama naza koreklame ke fali mpo batikela ye bana mapasa tokosolola yango bino a bozalaka basi bosangisaka bana basi malamu mwasi malamu akati ya ndaku asangisaka bana sikoyo bandeko na bakongole bana oyo beninoise aye na bango baa na 23 ans mais soki otali mo omona 40 ans mosusu 35 sikoyo mama ya ndako asangisa asangisa bango tia moninga mosapi ya malamu tokoloba boye ezaka malamu te biso oyo kaka ekweli biso ti na communauté beninoise azoreklame ke batika ye na bana sikoyo moto azoreklame atika baye na bana akomwa ndeko biso afali saza marié saza mosa ndako na bana aza nini bawana ayana bango ya kosangisa tokutana tout à l'heure ok tout à l'heure tokutana oh monsieur toi maman dit yaka na maman le bien na 3 euros le bibonia maman le bien na 3 euros maman kakolia t'as déjà pris d'accord maman donne merci beaucoup
Bon, vous allez passer prochainement. Oui, je ne suis pas ici. Hein. Ah, des passages. Bon, ce n'est pas grave, maman. Voilà, maman. 5 euros, 5 euros. Ah. Vite goûter quoi si que koti ya boya bandeko vite goûter quoi si que ça na nini na bilolo ça c'est 5 euros ça on doit peser maman ça on pèse hein Lukombo Lukombo viens mamie Osapi viens Lukombo viens peser ici pèse ça prends pèse ça pèse ça. On a besoin de combo. On a besoin de cac. On a besoin s'il te plaît. Pèse. Ni maman vite. Lukombo. Loako ya pèse vite écouter ya. Maman dit, balance tu vois. Azwa oya pesé. Azwa légumes. Légumes à tantine. Légumes à tantine. Kitoko moete. Kitoko penza. Moi il peut le binga ye. Allez. Moi, il est qui ma case. Bonjour, papa. Voilà. Oyo. Bilolo. Bilolo est très important pour la santé. Alors, il faut qu'on lit à biloko le kaba bilolo boy. So la posa bilolo, comme tu me sate, oye ana oza noisette. O bo mona nga kalanga ye. Wayo chez maman odi na oza noisette. Bilolo yango. Oh bilolo. Okokola ba bilolo boy ya pamba, otia ngo mbisi. Alors, mbisi pe okene mosika te, mbisi eza pe kaka. Tala mbisi. Mama, so sombi mbisi boy. O lambi wana kati ya bilolo mama. Mama e, o lambi yango ata na mosaka. To o lambi yango ata na nguba. Mama, nayebisi yo, bato bakata na misapi. Bato bakata na misapi nayebisi boy. Tala. Mbisi. Atala bilolo. Biteku. Ah, yango. Biteku. So sombi biteku na yo. Biteku na futa mbila ya kitoko ba mama. Wana biso baluba toloma bongo biteku na futa mbila. Lama biteku chango mafuta mbila. Ozusi na mbisi obwaki na kadi. Ora sanima ozo bra. Ngebu waka matama. Ngebu si ngebu. Voilà. Voilà. Mama odili wana. Chef. Mama tutamona okala. Mama nitazali. Ah, mais habitanga wisi. Yesa abiso bela mukongo. Tanga wisi amalili. 4,50 €. Toko makasi. 4,50 €. Malili. Za pio. Voilà.
Piment. Quel... Et ça, c'est à qui? Ah oui, piment. Ma mère est une bonne. Ça, c'est votre Non, s'il te plaît. Oh, ça, tu le seras pour la carte. Ça, c'est votre. Tiens d'abord, tiens là. C'est malin. C'est malin. Tiens là, ça fait. Maman, il faut ça. Attends-moi, voilà, donc dans le but que nous avons besoin de noisette pour hésiter, boya, nyonso ezali, surtout net de l'obilo rekoti et koti pendant à kusana te, donc le koti vraiment mieux. Hein? C'est bon. Voilà. Ah ok. Et quoi d'autre? Le rekoti penza. Yango ya frais. Maman le balingala. Bitekuteku yango. Bilolo. Ngai epai, mama eke na mama e. Voilà, mbisi pe ezali. Makaebo ezali, awa pa na biso nyonso. Ezali dans na wenza noisette ozalaka tout le dimanche, tout le mercredi et tout le vendredi. Dimanche to fungolaka de 7h à 13h, mercredi de 13h à 20h. Vendredi de 13h à 20h. Merci, mais la bien a déjà pour soutenir. Au bois déjà ma client habituel. Ah, on a besoin de noisienne. Oh, la qui s'appelle de commotion. On va on va éviter que maman dit la ça. Ah, non, on a noisienne. On va éviter que nous on a besoin de faire comme toi. On a besoin de mon bébé au cas où il y a ma congolais. Quoi on a fait Ezali. Nous on se trouve à Ezali. Oh, ça n'a pas besoin que nous regardions musique. C'est normal. Ya pete. Oh, nous avons besoin ya okende musika. Okende musika te suka kaka awa na wenza noiselle. Okuta nous voilà, merci na bakina biso habituel. Merci pe na ba futur client au boya ko. Comporter biso main forte au boya. On passe à ça 1 franc. Yo pesi biso mbongo biso to pesio eloko ya ko lia que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kabisa kumuna nzamba nika shile bana betu bon siko kama tababizi. Vous voulez combien de